Majaki asombeli Karine kado moko e ma Frida Vegas mama ye kotala te kado moko hein. Quand pour demain, tu auras les cadeaux de moi avec Rosita. C'est Rosita qui va parler. Voilà. C'est la Chine aujourd'hui. Bah, maman na yo. Voilà. Coucou Karine, on a choisi un beau petit cadeau pour toi. Voilà. Bon, si je ne peux pas venir, je suis du tout cœur avec vous. Et je te fais un gros bisou et tout le bonheur dans ton nouveau appartement. Voilà. Un bel appartement avec des bonnes ondes, heureuses. Et tu m'inviteras à prendre le champagne chez toi, si je ne viens pas demain. Bisous. Alors, bisous, bisous. On s'en a cadeau na yo. Oh, ngana, Rosita Totiembongo. Et vous voyez que, moins cher. On a partagé l'argent, donc on a été chercher au magasin. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas à la maison. Ok, bisous. Faut mon ki bateau pe balinga yo ba koti. O tia live yo. Ok. Comme moi j'aime pas parler, ben voilà. Ok. Bisous. Et je sais pas. Bisous, bisous Karine. On se va à la maison. Bisous ou à demain. Bisous. Ciao. Aïe 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 aïe. Ma Frida tala mbongo penza ezokende pai ya bakolo nango bakolo mbongo bazolia mbongo na bango bon ma Frida longola kaka parti ndambo na 25 000 € wana ya niongo longola osomba yo pe kado soki batuni yo lobanga munatindaki olongola na konta niongo wana kaka Karine Mokonzi cadeau en plus Majaki kosombele cadeau apesi esusu cadeau ya moto asika mwana mambra sika bato bandosunga Karine ya sika ya mundele kanisa mundele bakabaka te me soka kabi mama ye mundele soka kabi akokabela yo na ndako na ye na mbongo na ye na bana na ye aïe ma Frida Vegas bon continue kolamba 5 plats moi penza natungiso mingi eza te ata natungisi te yo moko ozomitungisama nga kuti nazotungisa te nga nayika koyebisa yo oyeba mbongo ye moto azokonta yango bisika eza nalakisaka mwa badepanse ndenge Majaki azodepanse kolo mbongo azolia mbongo na ye na nani kasi Majaki Mokonzi na Karine Mokonzi héritier mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko Majaki 40 jours c'est silaki 40 jours kosila esili geste ya liboso Majaki alinga sala asali po oya ye mwana Karine Mokonzi la baronne Majaki Mokonzi asali geste na Karine Mokonzi na mbongo nani bien sûr na mbongo oya ye moko oyo ye moko atielaka mbongo ne motema bon ye moko tatiaka mbongo ne motema
Mafrida pe atiaka kaka motema na mbongo ya moninga. Baloba liboka moninga basombelaka kwanga te. Me oyo ya Mafrida liboka moninga alambelango 5 plat. Bokanisa te 5 plat ya biloko ya kolia. 5 plat nazoloba kutu mabe. Liboka moninga iye alambelango 5 plat te me asalelango 5 plan. Nzambe na gai kolo aza koloba pe o mbongo ya masumu 5 plan asalela yango. Bino bokanisi tango atekaki ndako oyo ye atekaki yango pwani. Atekaki yango pwani. Po azwa mbongo asala ba projet mosusu. Non. Pourquoi? Ateki somi ndako ya moke sika osima. Pourquoi? Atekaki yango parce que ayebaki na 5 plan wana aza nango bakosombela ye mosusu. Ba construction ya sika. Construction ya sika. Tango nazoloba boye eza neti ndako ya Karine. Ndako ya Karine eza construction ya sika. Donc quartier Karine azovanda bandako wana tu bazotonga ngo mikolo yo kaka. Donc ndako ya Karine Mokonzi eza ndako ya série 2021. Esilaki na 2020-2021. Bongo ndenge nini Mafrida silika te. Ndenge nini alela te. 5 plan na ye akomisi yango 5 plan ata bino moko bandeko. Bino mpe bondimaki bokanisa ke bazaka bato mibale na mwana na ye. Yalambaka 5 plats par jour. Non. Ezalaki 5 plats te ya biloko ya kolia. Ezalaki 5 plan na mbongo ya bato ya Majaki Mokonzi. Me Majaki pe yete. Aza na bana ni mibale bakisa moko ya mwasi Mokonzi. Alobi te awa na pandi 40 jours. Fona misala plaisir. Mais plaisir o na kosala. Fona sala ngona mwana nanga Mokonzi. Ake asombi kado. A filme yango. A mi filme nanu ye moko. A pesipe kopi na motema oyo. Azondo sunga pe Karine. Ye pa sombi kado pona Karine. Mama ye mukolo mbongo azolia mbongo na ye na bana na ye elenge angayi ma te en tout cas Mafrida sambela kaka ezeloka malamu ozana nzela kitoko eza kitoko nzela ozali ya mabondeli ekosunga yo. Po soko tiki wana bato bazo zelo eza kaka ba psychologue bango soki basimbi yo na ndimi te okozala libere. Soko oza libere na psychologue yeba kokoma na psychiatre. Soko okomi na psychiatre en tout cas na boyi na biso bisiko kokoma ou bien na yebiso kombo nango. Bon, mais lokwa yo lobaka balangi ebele tika na kima na langi moko o tango mosusu yo lobaka te ou bien o lobaka na yo pe. Soki okomi kuna bakotindo na marikomio. O comprendre kombo yango yango wana ebongi sambelaka ke batindo na marikomio. Ezaka ndenge mo neti Mafrida Vegas. Me wana eza pire. Karine Mokonzi ba kado ndenge zokweya boye. Tala soki ba bengi yoko na binemi ya Karine Mokonzi bosolola makambo mosusu ekozala bien. Ekozala kitoko. Ekozala elengi. Surtout oyo akobengo loba soka bengi yo na 21h yamba. Wana problème ezate eza même musique. Mais soki olobi oyamba na tongo tango ya lamukaka. En tout cas, okoposana 5 plats
oyo olambaka okokoma kaka na 5 plats oyo penza ya réalité osalelaka biso 5 plats no ya théorie olambaka na théorie ekozala te. Ai Mafrida olobi nini mbongo wana ezaka ebandeli bongo majaki ndenga bondo liango ekozala live bakado avant pesa Karine ekozala toujours en live. Aïe ko imaginer ko toteke o bon imaginer atake te ko imaginer te poso ko ibando imaginer majaka sombeli Karine muntuka yo moko yebi muntuka ngo o Karine lingaka oya okata molimo ava non toza no besoin batu baza no besoin na mokili oyo. Aïe oh là là Mafrida Frida mwasi kitoko tanga za kolamba ozomona tala loboko na kanza loboko no peso manke majakie bo na ndimite po mwana ne mokonzi soka bado lamba wa mwana ngo pe nenga lamba we na ibite soka yekola ngo wapi pokwa soka zo lamba mesomoti kanisa tanga uta kisasa ye na kisasa ba crevette na ibite soka za kolamba ngwe metanga koma na poto alambi crevette na koso te nganzala moko pesa kinga mbala liboso na sala gene na boyi kolia biloko tu na lobi te nga fona kerelia kaka pa ya mokonzi na lia kaka crevette wana sali na biloko loboko no ai bon mokonzi akomisaka loboko no aloba koyeba lamba bon eza ndenge wana basi oyo bayebi olamba bazalaka toujours gentil akokomisa bato mosusu parce que lokwa yebi olamba ya trop aleki mokili mobimba alukaka mpe baoyo aleki na kolamba ameka biloko na bango nsima alobake wi bayebi olamba bo totika mambo koloba ya kolamba toloba mbongo. Ah Mafrida oyebi ke majaki mbongo mpenza eza ya kotonda na banke eza ya kotonda oyebi karte wana yo banda kozwa code te na oyo ya nsima okomandaka biloko achanzango Mafrida soki code wana okangaki yango na mutu antuka bomano yango kokomande so biloko te biloko asuka oyo okomandaki soki ekomaki komisa nzambe achanze biloko tu achanze ba code achanze carte na numero ya carte bon bakonti mosusu eza bloqué parce que wana susu eza somo etonda wana yali pona balanda nano makambo ya justice mais oyo eza ya kofungwama mbongo eza wana moyina biso eza te en bref ndako otekaki bakosombela yango misato mbongo mpe tikali kombokuta davos na biso lisolika mosusu nalingaki na bombango majaki azolinga abimisela Karine karte moko aretiraka mbongo ye moko bon na bombi yango eza sekele sala kaka neti oyoki te Mafrida mukolo mbongo kote kuna azolia mbongo na ye bon yo mpe liaka banyongwa atesilaki okokolia yango kaka na makanisi 25 000 eza ebele mpona kolia. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Namo na zana, chaîne de chaque toko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.